Nalobaka yango chaque fois tambola na mokili omona makambo kasi yaka na République démocratique du Congo omona bikamwisi makambo oyo ya kokamwa bandeko oyo bozali komona wana tobenga ye jeune fille to jeune garçon epesi pasi ndeko oyo azali mwana mwasi te kasi ali mwana mobali amesana kosala baje wana akoti na hotel azwaka mibali akotaka na bango hotel ya lingaka te balala liboso alingaka na sima kasi mbala oyo akwei na faux poule ba revese ye alobi eza kope na ye alelaka kokamwa na Congo Brazzaville moto akufi deja akufi to pe akufi te bakotisi ye na morgue bandi kotuta tout abima batala boye moto azalaki akufa te bandi ko réanimer epesi pasi Congo Brazzaville ningani ezalaki ndoto mpona bakongolais kasi ekomi réalité. Pape Francis aye bongo na République démocratique du Congo pratiquement à peu plus de 30 ans. Otomonaka kaka Pape Jean-Paul II ayaki na 1980 aye kozonga na 1985 série ya Maréchal Mobutu sika bona tangu ya président Félix Antoine Tshisekedi tomoni Papa wa Roma aye lisusu ezalaki bénédiction pona batu ya République démocratique du Congo mingi ba chrétien catholique. Radio Collectivia Fiston, tous abonnés massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Tokewara de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yonde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Abika, la tsabana. Oyine to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Batu ko mobanga. Soko lingo somba biloko. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original
Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo e pa ya pito kutala ka pona to solo la. Kombo na ngai Fiston Pelende Tata ya Sedek. Toko umila mingi te bandeko na tongo lelo to solo la mukie makambu oyo leka na communauté na biso africaine en général ndena loba particulièrement communauté na biso ya batu ya mangala. Soki tolali tolamuki likambo ezanga kate bandeko totali boye batindeli biso ba video ezo pesa pasi ndenge tolobi wana tokobanda liboso na information oyo eza la une après match to combat ya box entre Ali na Foreman oyo ba caméra ya monde entier qui braqué na République démocratique du Congo tala sika boye journal nyos tu ba télévision nyos tu ba chaîne nyos ya mondial eza braqué na République démocratique du Congo pona nini na arrivé ya Pape François aye bongo na République démocratique du Congo balobi eza sur invitation ya mwana mboka mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi o invité qui etango bakenda kibongo na Rome. Kasi tango ya kibongo to mona ki na aéroport azala ki reçu na côté makambo ya gouvernement et pas ya premier ministre Sama Lukonde kasi côté ya ba religieux na bagis catholique bo sona teke papa à Rome azali mokonzi ya ba catholique to mona ki pe présence ya cardinal Ambongo Fridolin contrairement ndenge batu bali koloba ke cardinal zaki musika te ye wana bozo mona photo na papa wa Roma na salle d'attente ba ali ko sola pesi mbote donc a cessé avec des rumeurs d'abord mokonzi ba catholique ezali bongo papa wa Roma soki aye eza impérativement il faut akuta na bongo na cardinal o azali épiscope ya lokumu tata Fridolin Ambongo mingi ba ali ko comparer tangu Pape Jean-Paul II ayaki na 1985 na cortège na etango a telemaki bazalaki bongo na cardinal Malula à l'époque ne bozaki komona na mais to comparer yango te parce qu'à l'époque boyebi après attentat o esalamaki ba tiré Pape Jean-Paul II ba décidaki mutuka papal soki kende Pape François la yemoko avandi yekutu bien Benoît Francis momoni ba couvrir mais tangu ba betaki Jean-Paul II masasi ba pape ba leka ki wana ba Benedict 16 ba ngono stwana et ça l'avait pena couvert mutuka papa so leka ba bien blindé ba komona été mais quand même il y a petite chance bo moni ba kanka liboso avandi tout le monde a moni ba leki na sengo ba sepeli boulevard Lumumba et ça là qui plein na ba Christ catholique ba eko ya babongo mokonzi na bango ko bénédiction ngai na sepeli po esalami bongo en janvier dernier jour il y a mois de janvier premier mois il y a année 2023 cela veut dire que République démocratique du Congo et joue vraiment bénédiction il y a solo ne bandeliane et pas il y a Saint-Père papa wa Roma kasi tanga koma ki na période ya nation akutela ki bongo na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pas wa pi basema ki ba honneur bo moni wana ba imbaki hymne national ya Vatican pour ayaki pe le la président ya Vatican ba imbaki pe le sous debout congolais hymne national ya lokumu ya bana ekolo Congo hymne national na biso debout congolais après wana ba kotaki na bureau ya chef de l'état basala quelques minutes bango kuna na kati ya bureau basola ki makambo na bango na sima wana babima ki bongo na jardin ya palais de la nation et pas wapi des discours historiques au monde entier et bandaki kosalama bazaki kozaki braqué na yango papa wa Roma apesa ki discours président de la République Félix Antoine Tshisekedi apesa ki pe discours na ekasi ba nungu epesi pasi wala to éviter cette information o ezali ya solo parce que RTNC télévision nationale et bandeko capter partout toyoka ki lokola rumeur il paraît
que paraîtrait que na Rwanda bakataki signé la RTNC pour na ba discours ya pape te oyo pape alobaki ba vérité ya sola akumisa kimboka. Il a touché pratiquement tout le point. Tribalisme, kimoyibi, détournement, nyon soto lobby pour les géants oyo, éléphant au hasard genou. Congo et côté lema. Merci pour la présence de Vital Kamerhe après sortie médiatique. Ça la cache comme la présence de Sekedi après comme la présence d'ailleurs tout le monde qui est pour RTNC a expliqué makambu oyo pape alobi. Alors toi na mouké discours ya pape François Ebongo to zonga to kota sikoyo na dossier na biso 10 jours. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à l'Église catholique en République démocratique du Congo pour les services rendus dans ce domaine. En effet, les différents gouvernements qui se sont succédés ont toujours entretenu et consolidé le partenariat avec l'Église et en particulier l'Église catholique pour assurer en amont l'éducation et la gestion des infrastructures éducatives et hospitalières en vue de satisfaire les besoins sociaux de base, en particulier en matière d'éducation et de santé. Que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Epesi pasi bandeko na lobaka tambola na mokili omona makambo kasi soki oye na République démocratique du Congo komona bikamwa ndeko oboso mona oyo azali mwana mwasi te tala alongoli perike balongoli perike abendi suki ya sima balabala mais azali komisaka elongi ya mwana mwasi azali mwana mwasi te azali mwana mobali bandeko tokoloba tibo koyoka. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko oya pona na yevi ya kozala benga ngona PD PD na ebite ki pede wana azalaka yango ndenge kasi pede oyo azalaka oyo ye azalaka pena mwasi na bana kop na ye azalaka nini ase degusaka lokola pede mwasi na ye kutu ebite chéri na fana kasala mwana bana mibale ebite soki abimi ake libanga na butu wana ase deguser lokola mwana mwasi do azwaka mibali bakendaka na ye. Alors na hotel oyo bayebi na hotel oyo eza coopération na bango ba gérant ba yebi nyo surtout aya kawana mais na yebite asala ka ndenge ba précisera te est-ce que azwaka kaka ba mibali oyo balingaka ko bimana bana mibali to asala ka ndenge nini na yebite qu'est-ce qui s'est passé mais mbala oyo akwei na faux poule ye
azui mobali akoti na hôtel wana na yebite en tout cas qu'est-ce qui s'est passé balobi ba pesi so précision te mais mutu oyo azwaki wana il paraît tanga kei na ye mutu wana yalingaka mingi kaka cimenterie ye jeune garçon oyo na pour ne pas dire jeune fille oyo alingaka mingi kaka cimenterie soki pa bombaka pe nini ndenge nini on ne sait pas bokomi cimenterie donc yang dala bato basala vaseline yango vaseline ebele cimenterie kitoko esili mutu wana soki pa balangi na cimenterie alingi na ye siko alingi na ye pe cimenterie talinga liboso epesi mbaimba ya kosakana te ndeko wana oyo azwaki aye kodécouvrir azali mwana mobali ala abimi apesi eyoma ya kosakana te degré type wana mutu azwaki ye abandi kotia dégâts na hotel wana abengaka mbila. Comment est-ce que baki hotel bakoki ko-autoriser bana mibali bakotaka ndenge wa kopo na bango ye moko siko ndenge ya liwana amoni yango normal bato hotel tellement bamoni ke client wana soki na yebite pe client malamu pona bango to pe ndenge nini on n'a pas de précision parce que bisto ya ko pesa binoka précision ce qui a fait que na batu ya hotel ba siliki ya kosakana te que alinga bebe c'est la bango réputation ya hôtel na bango esi bango mena ko bebe sa réputation hôtel ndenge nini bino bati hôtel boyebi ke ngai na salaka na mwana mbali meza cop na ngai o na lelaka tala degré batu bazo ko luka mbongo na Kinshasa na yebite et surtout mboka na biso toza pays laïque ba chrétien toza panga pays oyo ba ndima ta mukete ke mwana mobali akomaka mwana mwasi to lingaka yango te na mboka na biso ya lakate na ba mboka mususu obstofandi o ekoma nango normal mwana mobali akokoma na ye mwana mwasi bakoko bala na mibali bakoko bala na basi eza malamu mais ye kuna pa na biso lingaka yango te d'ailleurs ote ko mona tubete kemno solo église moko o bataka pembe na mwindu ekabwani na Congo église wana pona nini tata mokondi église wana alobaki désormais mwasi akoki koteya mwasi akoki koteya mibali na mibali bakoki kobalana basi na basi bakoki kobalana ba fidèle église wana ba boya tilela bo église ekabwani na deux parties bo comme église yango epesi pasi epesi mbutu ndengo wana batie butu baso ko lingane boso mona siko baso linga balongola eblamba pona ba prouver batuki azali pena mwana mobali betala elongi so balokola mwana mwasi me ye mutu azali mwana mobali pesi pasi yoka ndenga o se défendre ye moko makambo oyo bandaka mingi tango mwana azali mwana muke mama papa soki oboti mwana ozomona ye mingi azokanga ma geste kibana basi salaka attention dresser ye akoma azonga na kimwana mobali yo boti mwana comment est-ce que boti mwana ozomona mwana yo aliko kanga mingi na ba fille te pegisa kai asala mingi na mibali olingi mwana yo boti mwana yiko taba rouge à lèvres mwana sala ba geste kibwa cité zongisa ye mwana mobali tala sikaboy bo ye na kaya garçon oyo na yebite soka kola ndengo wana to ye moka beza cop na ya alelaka ba papa ba mama tout ça la attention surtout ba papa ba mama ko mona papa bimi ya biso ya ke musala na butu ona sala na bralima ona sala ka soki wa pango wana esika moko songolo même na Afrique du Sud na exemple de fréquence surtout na Cape Town bande ko komi okomona bana mutu bana za vewe mais ça na mwasi na bana mwasi ya barate mbala kendaka wapi na fin de compte quand on aura cimenterie poli et comme il y a l'hôpital on va kata banini ba kata boyo on comprendra et on va retard ba tu es belé ba kufa pe ndengo wana asalaka na evewe bo komi na France baza e belé mibali basi na Belgique baza e belé mibali basi na États-Unis kutu kolobate ezo pesa passe tala soni ya boyishikoyo bana bayebake papa na biso cimenterie opesi na mwasi na osoni mwasa ko kima omba na moko tala sika video bibwe tipo na ebita sa to benga na pe aroza na pe petit frère tam super master epesi mabe boye pena ete ya bino
ete ya bino sala ta couple ndenge toyebi ke mboko za passe me luka couple ndenge musu me couple koma momi boye mawatro epesi mawatro bokomi mais ça lango liberté oya monike nzela wa ezala nzela na ye biso to penyaka kaka to kaka to penye bino nde ba mupu balobaka oya sana mato ya koyoka ayoka bande ko toke siko na Congo Brazzaville epesi pasi ya kosakana te batu quartier et ningani hôpital o basolo batele ya talangai wana ningisi mukili nde kwa salaki maladi ba traité ba médecin ba ye ba déclaré mutu akufi ba kotisi mutu o na morgue ne bozo mona ba kotisi na morgue boye ba bendi tiroir le ba bendi tiroir à morgue ba tie mutu tant ba tie kuna abandi ko beta tout akufa kité bato ba contre la morgue ba yebo qu'est-ce qui ne va pas nini boya boum ko banga boya nanu awa mutu ko beta kuna kati ba benda boye mutu wana akufa kité akufite ba ali ko popone mu pepe ko réanimer yango ko senga moko total akabaka ba médecin to yaka précété soki cela ga tata maladie oyo ezala ko renier ba linga ba no bani ba boma ye po ele kana compte maladie wana mais siko normal avant ya ko signer ke muta kufi ba médecin ba minganga tozala ka sûr ke muta kufi ya solo ba to ebele ba kota bango na morgue ba kufa te imaginez que ndeko adaki na chance ye tanga robeta tout wana mutu akoteke na morgue basaki na nuwana so bongsa ibembe mususu yoki makele lo tellement bato babanga rappel na pena mingi te aye ko fungola muta kufi te et moko soki mutu ataka déjà bima kei mutu alanga kufa na malili pour morgue za na chambre froide pena alanga kufa pete na malili do malili wana pete musaki arrêt du cœur na yoka lisona kala na yoka lisona kala mutu moko to sa bana mikie ba benga biso ko soki kota limité kinga bwa kuna soki garçon moko ala muki ba seke na morgue soki pendeni je me retrouve plus je me rappelle plus la bossa eza moi kala mais na yeba sa appartement même du solo on dirait ba kota na morgue abandi ko ayoki malili ala muki asala ki arrêt du cœur ba ko bimisa et puis consort zomona yango na ba pays mususu o eza développé le quoi en Afrique du Sud dans pays mususu consort en Europe voilà les États-Unis partout au Canada en fait na koma kuna te mais autrement en Afrique du Sud ceux qui mutu a kufi ba déclarer a kufi ba kota ke ba mona morgue te d'ailleurs à l'hôpital garde malade à raté pour tigara numéro ndeko na bino ba wala de ba sona ceux qui sali ki ndeko na bino a kufi ba kotika eka wana pendant 1 heure de temps ndeko boye bomoniye ba signer docteur a signer que ndeko na bino a kufi après 1 heure de temps moko boye ba yo kota na morgue et avant ba kota na morgue il faut pas vérifier sur que mutu a kufi parce que mutako sala ka arrêt du cœur mo mukie yo morika muta kufi au cinéma kufi ba kota boye yete a kufite lokola esam na ndeko oyo et pesi passe ya kosakana te esali mbongo na Brazzaville. Voilà, merci na confiance pe fidélité bo pesa kana radio lokoli télévision to lobaki to ko umena mingi te to ye kotali sabino comment est-ce que papa Roma akiti bongo na République démocratique du Congo to tali sibino comment est-ce que ndeko mobali oyo amikomisaka mwasi pona ye za cop na ye ndenge a vivre ka et puis to kana na Congo Brazzaville to tali sibino comment est-ce que mutu akufite me ba kotisie na morgue to loba nini mutu akufaki ala muki to akufite ba kotisie na morgue et pesi passe ya kosakana te. Bon s'abonner massivement na chaîne Nabiso Radio Lokole Télévision et pas plutôt kuta na kapona to solo la bandeko awa to kuta na ka partager mes missions par chaque fois partager mes missions à papa Fiston Pelende pour awa to finga kate matongeza la kate awa to kuta na ka pour na kozwa quelque chose ce qui chaque fois tali émission à Radio Lokole TV tango ici to simba ka chaque fois quelque chose awa to finga kate NT partager na WhatsApp na Facebook Instagram partout pour partager pour esunga ndeko so esungi yote ekosunga ndeko ba message oyo to masolo oyo to betaka soki posa na lisolo ya kopesa ba ndeko ko hésiter te benga biso numéro na biso yango wala na WhatsApp soko boy ko beka biso tindira biso voice to zibiso pete ko mitungisa mate tindira biso ka audio to voice o expliquer histoire na très bien to ko bete yango kaka ndengo ndingi to bete yango soko lingi to tanga kombo to kotanga kombo soki po boy to tanga kombo to kotanga kombo te bandeko kaka nde to sala ka biso landaka ndengo kaka ndenge mutu alobi to beta kama solo pona ko nuire batu te me pona ko sunga kaka communauté na biso. Merci na sponsor officiel la chaîne Oyo Mama Charlotte Caputu la dame de fer. Merci aussi na Mama Rina Umbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage coordinatrice la chaîne Oyo Radio Lokole Masolo.
Radio Lokole TV, mais aussi Radio Lokole TV D. Tous s'abonner pour la deuxième chaîne Nabissoua. Grand coucou. Natijon Lushombo. Un prince à New York. Nabo Sanité. Mbote na Yoshiko Zali. Didier Djenga Bokula Kaye Kofo. Autorité morale à Bamongo. Nyon surtout ya monde entier. Charge ya Jobu na Baxla Ndengwana. Balabala toujours ya Mama Meta Mukendi. Komi la femme à la minu coupa. Boumela Osakanati. Voilà. Mbote na mon ami personnel. Commandant Congol Anderson de Jobour. La voix digitale. Yonde. Ce qui est Boya. Tout est notre soudé. Mon ami personnel. Woumela. Commandant Congol Anderson de Jobour. Encore une fois de plus. Joyeux anniversaire. Voilà. Bandeko émission politique. Au Salayango. D'ici fin de semaine. Kuna Tokoloba. Masole. Belé. Akoloba na politique. Ezali. Tokoloba. Makambe Belé. Enrôlement. Na Afrique du Sud. Ça na mandenge nini. Comment est-ce que plainte Ezali et Belé. Bandeko ba résidence temporaire le kola ba Aslam Sika ba voter ba s'enrôler pour nanine est-ce que ba ko s'enrôler ba ko senga ba tu ambonga carte consulaire pour nanine pourquoi 300 ré bandeko ba ko ba ebele ba accréditation ba ambassadeur on va en parler dans émission politique prochainement ou alinga les émission politique benga sur privé de quoi enregistrer jourwana au koleka tosuki awalelo d'ici là portez-vous bien santé de fer à tous chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire, avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte, ako guide bino, ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso, hébergement, minerval, olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion, benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman. Bonoma. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la ndako na peignoir. Na les papa na bonné son mari de yali nyonso tout. C'est une famille. Ça c'est un bâtiment. Une famille au monde assis na moi.
C'est une famille, quoi. Il y a un modèle, il y a une couleur réveillée. Il y a un chapeau, un képi, c'est une famille. On est ensemble, c'est une famille, on a été, on est ensemble, mais pas moi, ils vont à l'autre. Là, tu peux oser la petite, là, relax, voilà. Nous sommes une famille. C'est une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes au Congo, on peut consommer au Congo. Une famille pour la ville, pour consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comme on m'a dit, les bâtiments en bout là. Moi, ça m'a accompagné. Moi, chacun veut côté une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo. C'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis la bembele, je suis la paille. Jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de Moana, c'est une famille. Jaquette Oyo. Mouni. Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail, Baba,